Maman Anna. Bonsoir, sorry. Bonsoir Gabi Kofas, bonsoir Rose Bonbon News TV officielle. Merci Kofas. Voilà. Bonjour, bonsoir. Et puis bonsoir Nabatu Nyonso, Boza en ligne. Merci Nabino Nyonso. Et puis je remercier ma chaîne Nyonso Oyo et Wouti ko défendre Ngai cet après-midi. Nazo remercier Congo Température, Maman Rosette Dambour. Nazo remercier Mama Congo, combattante. Nazo remercier Mida la taille, merci Mida. Et puis nazo remercier Maman IJKBB, merci Nayo Maman. Et puis nazo remercier NK News TV officiel de Bundes. Merci na ba chaîne Nyonso Oyo et défendre Ngai. Je suis étonné na kamwe en plein nini nga na zana ngona mokili ya Nzambe, c'est que vraiment naza mona Nzambe ya solo. Nandimi yango penza lelo. Merci à tous les internets et puis je vous remercie sincèrement. Et puis merci na yo moko Gabi Kofas. Merci na koyambanga na cette émission parce que na lobaki vraiment trop c'est trop. Na vandi 10 mois ya kofinga makutu na moi, personne ne me défend. À part moi na la baleine, mon autre ko défendre nga ya pas longtemps et le long naza surprise ba chaîne et Lamuki. Et puis nazo remercier batu na ba qui en l'ombre bazaki toujours soutenir ngai, maman Ifeki Matondo. Nazo remercier maman Claire de Panama. Nazo remercier maman Bibi Shimakopo. Nazo remercier maman Monique d'Angola. Et puis nazo remercier maman Monique de Switzerland. À chaque fois nayo karaye à côté de la bénédiction. Après ça on a tout mbote. Merci na batu nyonso ko supporter na ba passe na ngai. Na bolamu na nga ozalaki na nga ensemble. Merci beaucoup na ba o natangi ba kombo. Ba o natangi ba kombo ba ngonde bazalaki ko pekisa ngai. Mama kolobate. Mama kolobate, mama kolobate. Surtout maman Bibi Shimakopo na maman Claire. Merci. OK. Voilà. Maman Anna, lelo oyo, maman Anna, kombo de tangama na réseaux sociaux. Maman Anna, ils appellent la bazumisu, c'est-à-dire, bayoka pe kombo ya maman Anna, na masolo ya Karine Mokonzi na kati ya la Chine. Lelo oyo soki bato bayoka oyeba quand même mwandambu. Lelo maman Anna toloba, maman Anna zanani, maman Anna oza na chaîne na YouTube. Maman Anna yoko présentera ba émission na yoko kombo, c'est-à-dire, elle a la célèbre na internet. Maman Anna azali nani? Maman Anna ayaki internet ndenge nini po maman Anna leko kombo leko motanga na réseaux sociaux bato bayeba kombo ya maman Anna to yebi yo na kombo ya maman Anna Mokonzi wana kombo ba documenter bayebeli pe yo na yebi to après émission to maintenir ka kombo wana ou pas mais to doit évoluer malembe maman Anna o se retrouver na internet ndenge nini na réseaux sociaux ndenge nini po lelo bana to yeba yo. Merci Gabi Kofas, merci Rose Bonbon News TV officiel dans l'opportunité Oyo Pesinga. Merci. Bon, ngai pona kota na internet. Nazalaki d'abord fan ya Karine. Mais nazalaki kolanda ye l'émission ya Francis Mia Tembo na IC News. Ndeto bandaka kolanda émission ya Karine epa ya Mia Tembo. Toyemanaki na Mia Tembo à partir de l'émission na ye, la moko benga ye ko soutenir Mia ndenge nini bazosala mwana boye ndenge nini boye. Ndeto soki contact. Et comment qui passe soki problème ezali akobenga nga mama to sala boye to sala boye. To soki ko soutenir. Na kotaki ndenge wana. Et puis bandi kolanda maman invisible. To salaki toujours wana. Donc maman invisible akena ye to komona maman fashion ayeko ya. Donc maman fashion ayeko ya nakutaki ba mama mibale bazalaki déjà wana. Ngana le bitemba lo penga na kota kona defendaka mwana. Na yaki na la Chine vraiment na motema nanga moko mobimba. Et puis c'était sincère, fidèle et puis nazalaki susu na bolingo. Donc soutenir Karine parce que nga nazalaki kokanisa ba kosela aye makambo.
yango wana baselamataka na ye après ndenge toye kokoma toye komona baverité misusu nde yango wana esalaki ke bamakambo ntango ekomi na la Chine nde esalinga na bendana na nga bon tokende sikoyo na masolo yango. Ok, maman Anna, tu vas évoluer malème, parce que les lots vraiment, ça dit la ligne, tu vas comprendre bien qui est maman Anna. Qui est maman Anna, oh, combo nae, ça dit combo nae, donc combo nae, donc il finit à maka. Na ngambu mususu, combo nae, tanga ma rappelle la nenge malamu, ngambu mususu, donc on ne comprend plus rien. Toyo qui n'ont lobby et il n'a eu na kati ya réseaux sociaux. Maman Anna, peut-être premier contact na yo na Karine Mokonzi. Ils ont une occasion nini au bosolo kata na téléphone, c'est-à-dire ils ont une occasion nini ils ont à travers nani au c'est-à-dire la Karine bosolo na téléphone ah moi na ngai na pepela na yo ah moi na boy ils ont une premier contact ya yo na Karine. Premier contact na Karine ezalaki ndenge na supportaka ba émission ndenge na supportaka ba émission ezalaki Choupette mutu a contactaki ye ayebisi tozala mama moko asupportaka yo abundelaka yo kombo na ye boye na boye alobi nayebi ye te alobi na Choupette tindela ngai foto na ye. Choupette azwi foto atindeli ye ntango atindeli ye alobi me nayebi mama arekonetraki nga na saki moko nazalaki nango ya lancel ya bleu na foto na nga na simba saki wana ya plus voilà sikoyo ntango amoni yango alobi me nayebi mama te nasololaka na ye me nayebi te ke ezali ye mutu adefendaka nga epai ya Mère Fashion ozomona nde sikoyo ntango aye komona bongo alobi aye kobenga ngai alobi nanga mama nde eza yo sikoyo na life wana nde ntango tozosola na ye alobi nanga mama nasepeli na saki wabi non eza saki deja ya mikolo eseleka nango na kotindela yo mbongo somba saki na bino ya bagénération na bino omoni nde sikoyo aye kotianga contact na Blandine Omar tozomona ntango atianga contact na Blandine Omar mpona salaka bageste lere moko epai ya Blandine Omar ezalaki bongo après tokontinue na biso kosala baémission kainema tozala biso pe bien soki problème ezali tozosala ndenge ezalaki koleka na la Chine alaprès nde sikoyo toyokozwa vrai contact ntango aye kobimisela biso Tigre ntango aye kobimisa Tigre nde sikoyo naye kosala audio wana sikoyo ntango nasalaki yango moto epesaki ampleur nde sikoyo place ampleur nanga ebima yango wana. Mais maman Anna, c'est-à-dire bon, na kati ya masolo ya la Chine, maman Anna bazali ko reprocher na makambo ebele. Tokoma penalty na makambo ezoleka lelo awa, mais avant tout faut que na moi si maman ba comprendre bien. Maman Anna ba reprocher yo muto kotaka, yo muto yaka na désordre na kati ya la Chine, c'est-à-dire maman Anna yo na ndekonomo ya moi si azala rappel na chaîne, azala rappel émission, c'est-à-dire mbutu donc maman Anna ba reprocher yo muto oya na désordre na kati ya la Chine. Le rôle nzambe ya pambola kayo otwaka misolo ozaka nango misolo na yo yango wana oprofita nango mpona ocréer désordre na kati ya groupe wana ya la Chine mama Anna. Non nakoloba boye eza kaka bato ya mitema mabe bajalouse nde na comprendre nde baza ebele trop de jalouse nga nayaki na désordre te ntango tobandaki kosala masolo na mama Fashion masolo ya mbongo nde nayebisi mama Fashion ngai mama Fashion omoni nde tozosala masolo ya mbongo boye il faut tozala na batémoin wana il faut bazala parce que bakoya kosalire biso ndenge basalaka bami ya tembo ndenge balobaka bami ya tembo bayibaka baza koyiba ekoya koretrouve na biso nde alobi nga nalobi bon mama Fashion akinga mpona yo onani témoin ngai tozwa bamama autorité bazala batémoin na biso. Mama Fashion aboyi alobi te bamama na balingaka nga te mwana alobi te il faut tosala yango nayebi ntina nazoloba bongo parce que tokoya kokoma lokola ndenge bafingaka bami ya tembo bayibaka bambongo nalingi eloko wana te tozwi contact na bamama autorité
tobengi bango tolobi tosala eloko boye mpona Karine me tolingi mpo topesaka ye mbongo bino fo boyebaka yango o problème eza te tosuki wana tokontinue masolo na biso après kaka bamama wana babandi oyebisa biso FMI aza na ngola FMI azoya ndenge azoya wana bakopanza bino ngabia ngape siko na bando bongisa minduki po lokola za mutu ya short ngabia ok problème eza te tozeli mpe FMI aye ntango papa FMI aye tomoni sikoyo mo neti mwa bagere moko elingi ebanda lisusu ngabi seke makambo toyokaki eza ya solo bon ngai sikoyo nabandi defense na ngai ndenge ezalaki ndenge toza koyokela papa matondo ndenge bakotisaka biso esprit ke bango bato mabe baliaka bambongo etu ngai mpenza na ndimaki makambo wana na ndimaki yango mpenza na biwa omoni ni mwana avansaka te mwana avansaka te azalaka kaka bongo non eza bongo eza bien te il faut moto azalaka na avancement toujours tourner à rond trop ndenge aona ya kobanda bagere na bamiya te après tant tobangi bagere naye kocomprendre eza masolo na bango bamama autorité na bana membre baza na bakufure na bango nga bazotilize nga kotilize naye koboya nalobi non na bando olandela na se na yoki na contrôle na yoki naye kopesa FMI raison naye kopesa papa Mia Tembo raison nasali nini nalobi nafandaki na local après mokolo mosusu Mia Tembo azosala émission nga na kota nasenga papa Francis Mia Tembo bolimbisi devant 400 personnes ezalaki kaka na chaîne na yo papa Mia Tembo alimbisi ngai ngabi papa bolimbisa nga na comprenaki te nalandaki bulu yeke naye kocomprendre ke boza innocent bolimbisa nga me papa FMI atikalaki na kanda okosupe papa FMI aye kosala droit de réponse na ye nakoti lisusu nasengi susu papa FMI bapardon na life na yo kaka bapapa balimbisi ngai bana na nga wana balimbisi nga na motema moko papa Francis Mia Tembo en pleine life alobi bon lokola tokomi toyokana tozala bomoko mpo toavance la Chine nga nalingaki bongo sikoyo tokosala ndenge nini yo mama Ana ifo bando kota na baémission nyonso oyo basalelaka Karine Mokonzi lokola Mia Tembo aza fondateur ya masolo oyo ya Karine Mokonzi tobanda kolanda Mia Tembo banda IC News baoyo bayebi IC News biso tozalaki parmi nga na ye na Chine lelo te na ya na Chine lelo te na série ya Mia Tembo azalaki na plus de combien d'abonnés na IC News nde tobanda kolanda me tozalaki kointervenir te mama 5e azalaki mpe na pointe me tozalaki kointervenir te tozalaki kolanda tozalaki biso nyonso wana soutien nyonso bakosenga nous on était là sikoyo Mia Tembo apesi mibeko ngana tosa sikoyo nani na lere wana na tosa nani parce que ye kolo idéologie il faut la respecter ye ngana yebi ye mutu kolo idéologie alobi na ngana kota na basheni nyonso ngana sala ni na respecter mibeko ya Francis Mia Tembo na bandi kokota chez Rose Bombo papa Francis Mia Tembo apesi nga mibeko alobi fona banda kotanga na basheni nyonso oyo ezosupporte Karine Mokonzi na banda kobwaka basheni wana na bandi kosala ndenge kaka atindaki nga na sala parce que il fallait na zongsela bango gloire na bango ponga mna salaki bango il fallait na zongsela bango honneur na bango kolo masolo eloko kanga na salaki yango wana ale guerre bandi wana guerre bandi sikoyo na mama fashion mpona komaki kokota pa ya papa Francis Mia epa ya Rose Bombo nazosala démission nazobwaka bakongo nini bakongo nini ecréer
problème. Entre temps, ngana mama fashion, tozaki na problème ti. Na bengi mama fashion. Na lobi mama fashion, papa Francis mi atembo alobi, il faut na ba dokota na ba chaîne nyonso elobelaka Karine Mokonzi, po to se partageanaka, to zala bomoko. On dirait mama fashion azalaki contre eloko wana. Asepelaki te, ngape na kipete. Soki na ye na Rose Bonbon, na zongi epa ya mama fashion. Soki na koti Rose Bonbon, na zongi epa ya mama fashion. Parce que na lere wana, na zalaki ko récolter mbongo ya caisse blanche. Okay. Po ngai fona récolter mbongo, po ekota na caisse. Kusana zaki kosala. Na zoki edepa na bino na Rose Bonbon, pona kanga mapeti na nga bazalaki na 100%. Pona zwa bango pe, bakomaka pe ko contribuer. Na zonga ba mère fashion, pona zwa pe ba mama, oyo pe baza ba mama peza oyo ya soutien, po bakomaka ba continuer pe ko contribuer. Musala zaki ko sala ezalaki pona intérêt na ngate, ezalaki pona intérêt ya Karine Mokonzi. Oyo ngala zaki ko sala pona bien na ye. Et puis mbongo wana ezalaki ko sala epa ya mama fashion na maboko na ngate. Na maboko na ngate. Voilà. Maman Anna. Ebandi wana. Loba oui. Sikoyo. Tango ebandi mwa babulu yeke. Tomoni sikoyo. Bato akote ya mama fashion. Babandi kosala bemission. Ya bambo akela. Mama fashion akomi kosala bemission. Ya bambo akela. Ah. Kana lobi papa Francis ni atembo. Ye mutapesi nga makambo oyo. Sikoyo ekomi boye ndenge nini. Namona mukolo mususu mama fashion abengi ngai. Alobi nga mama ngai na kosimba susu mbongo akesi te. Kabi mama pona nini? Ote ngana koma mona bakomoya kobotela nga babikada na bote lettre ya menace na lingi na ngali susu te luka mutu asimba mbongo oyo. Ngana lobi mama pokaka papa Francis mi atemba komo bwaka ngai mama di mama. Yango wana osepeli te. Eza na publicité. Basa bana na ngato yeba na tongo. Eza problème te ya kotika kesi. Lokola lingaki te. Na benga papa FMI. Na benga papa Francis mi atembo. Na expliquer bango ngabi makambo yindeli ngai. Bolukeli nga makambo na kombo oyo opesi ngai. Mama fashion alingi susu kosimba mbongo ya kesi te. Avant na benga papa Francis mi atembo na zongi na lusima. Pona amutu na kobosa. Oui. Donc mama fashion alobi alingi lisusu te. Ngana alobi bon tobenga Karine. Tobenga pe Karine. Karine lokola zalaki kamo en l'air. Amina mama bon ngali Karine siko mbongo na yo tolingi. Mama fashion alobi aosimba su mbongo te ngape na zana droit ya kosimba mbongo te. Lukela biso mutu po asimba mbongo. Abi okay, nazopesa bino kombo. Ngana vangi na réfléchir, abi non. Lokola Karine azana mwana mobali oyo na boyi malamu na benga ba chef ya masolo na ye Karine na pesa bango proposition oyo tozwa solution na bango baza ba témoin plus bazali nzamba zoyo kanga nazoloba na sincèrement na tielo bongo na ngali kolo ko lelo ngena zo sala émission na eza lokola na tribunal. Naza siko na tribunal. Voilà. Après, na yako benga papa Francis mi atembo, papa Francis mi atembo akotiselinga papa FMI Kisekedi. To koti na conférence. To bengi mama fashion. Na bandi. Na mama fashion yo loba parce que yo otenga na loba. Nazi parole. Na papa FMI papa Francis mi atembo. Problème ezali ya mama fashion na boyi kesi. Alobi akosimba susu kesi te, alingi na ye lisusu te nga na lukamu. Nga na bengi Karine alobi azopesa biso mutu me na réfléchir. Na préféré ozola biso solution. Ozola biso solution. Papa Francis, papa FMI asiliki penza. Alobi bomoni makambo oyo biso tosilika. Tango boyaka mbangu siko kozokoka susu masolo te. Bomoni makambo yango ngabi papa limbisa ufolukela biso solution. Alobi bon, atuni mama fashion. Yo boyi kesi pona nye.
Par raison, maman Fashi n'a pas ça qui papa FMI. Papa FMI a seki. Oh, na lingite, parce que dans ce qui lettre, na boîte aux lettres, par exemple, menacé ngai, on a mbongo, oh, ya wana na préféré, na simba lisusu mbongo te, soki na kosimba mbongo, ya papa Irlande, na ya mama Greta, ya wana nde na kosimba, na ba mama misusu oyo baza na kati ngai, okay, ngai pe naza na kati ya masolo, simba pe zwa pe oyo ya ngai. Mais baki misusu, lokola yo lingite bazoso bakombo na yo, bazotinda mbongo te. Problème eza te, mais baki ya clé. Oto yebani to pesaka chaque fois garder bango ba pesaka pa na yo alobi na ok mama to kosala bongo siko papa Francis mi atemba alobi bon yo mama ana siko yo kozwa batu oyo mama Fashion azoboya fo luka numero moko boye otia po batu nyonso tu bashino bazebele o pe balingana na bango mama Fashion te bakozala o balingana pe yo bakozala batina batisiko ba pesa côté oyo balingi ko pesa o ba pesa côté na mama ana yozwa direction ko pesa mbongo oyo yo kokomola e pa iboyi ngabi d'accord yango bo monaki bo chaki numero moko wana batisiko ba comprendre ke loko nyezo passer ndeni mama ana komo so susu mbongo na ndenge na ye mais mama ana oui. Voilà, maman, limbisanga na kati maloba mukila zo compléter kaka par rapport ya idée na yo limbisanga mais maman na kati la Chine en tout cas bande kolanga yiko ça ba popcorn ko tata ko na mesa ba jus d'orange ba jus d'ananas ba ba flag qui peut ba Heineken vous avez intérêt à côté ba Heineken voilà vous vendre boyo parce que message à maman c'est très important par rapport à maramoutou et les lelo na nous to komi pour tout péda côté à motou ya te on est bandé ya histoire péda bien voilà maman Ana avant continuer na yo non qui a ouvert la mingi masolo ya mbongo yango wana pe ba febele ba koma ko na kati la Chine que lokola yo chez côté mbongo lokola yo pe nzambe ya pambola yo mingi côté ya mosolo ça dit au profiter na yango ko na ko dominer moi na no carré pour loka o nuire bandinga et ça va pour compléter côté maman mbongo posa na côté maman mbongo toujours comme maman non loin de là parce que non tu na yaki na idéologie wana ke to salela ye makambo na biso soki tozopesa ye mbongo ekendaka na maboko na ye moko ngai mutu nayaki na idéologie wana parceke basi bakuraki biso esprit ke bami ya tembo baliaka mbongo ya Karim yango nanga sikoyo nayaki na idéologie sikoyo mbongo biso tobanda okongolela Karim ifo ekendaka na maboko na ye moko mais fo tozala na batémoin ozomona sikoyo idéologie wana yango mutu ayaki kobundisanga soki bato bayebi te idéologie wana yango bato bakobundisanga yango wana moni bamama autorité balobaki nanga balobaki na biso na mama Fashion bomoni ndenge boza wana mokolo efemi akoya boza na problème yango nanga nakotaki guerre na bato na baautorité wana mibale wana papa Francis mi atembo na papa FMI. Ah ok alors voilà. Mais idéologie ya kosala mbongo ezalaki ngai napesaki mama Fashion nazalaki andimaki yango nazalaki mpe na confiance ya mama Fashion parce que namonaki ke aza sincère yango nalobaki yo kosimbaka mbongo wana soki ekoki soki aza na besoin eloko to aza na besoin kosala likambo riatraka asaka asengaka mbongo ezalaka na kesi esutenaka ye est ce que eza mabe. Voilà, je pense que Zali, idée moro ya malamu. Mais maman Ana pour na to évoluer vraiment parce que ba impression à voyer ba maman na likambo suka ya makamnenge comme les loboye koyoka yoka comme no par-ci par-là bande ko balingi pena bayoka yango. Voilà to landi histoire no bien no lobi moi ndambo ya parcours na yo maman Ana na kati ya la Chine. Maman Ana à un certain moment pendant que ça dire makambo zale ko loba mandela lobia wa maman Ana comme appelle ça Karim Mbongo azoluka a utiliser mbongo na ye pona nuire bandinga na kati la Chine to yoki ndenge ko expliquer awa mama Ana ya preta moko boye mama Ana olimwaki na kati ya la Chine mais avant tout comment on mama Ana moi question moko ozalaka bref bato ba condamnera mingi ba mama bazalaka pembeni ya Karim de lo bazali ko condamner bango que non ça dire Karim non ça la erreur ba mama wana bazotia na ba erreur ba mama bazota Karim na ba erreur yo zalaki parmi ba mama bazalaki actif pembeni ya Karim Mokonzi est-ce que ezalaka faute ya ba mama wana ni bataka Karim na erreur
tout ça dire ça peut-être yemo nde ko na bipe moi sinde akoya na mbeba na ye na ndenge na yemoko na poser question pose ala ki parmi bato bazala ki proche à Karine. Bon na koloba sincèrement et puis na koloba vérité nga nazalaki kosolola na Karine ti nazaki kosolola na ete soki na sololi ya eloba abengi ngai ana besoin ya quelque chose soki esili abengaka ngai te watunanga mama olamukaki ndenge nini mama oza bien mama obelaki natikala kozwa eloko wana te apele na ye eza kozala kaka mbongo c'est tout donc mwana yeba te banani bapesaki conseil te wana nayebi te mais conseil onga napesaka ye na audio mpo na libala na ye nayebaki te ntango mosusu mwana mobali ya ye akotungisa ye yango na preparaki nasala audio mpo azala na kimia biso mpe tozala na kimia parce que vie na ye eza kopesanga mpasi makasi nazalaki mama yango nakotaki na masolo mpona soutenir ye c'est ça mon problème na kati ya la Chine nayaki soutien nayaki kotetuli motu te nakotwaka baorganisme moko te mpona nuire Karine nakoki kosala yango te kofasi na vie na nga nakoki kosala yango te d'abord naza chrétien. D'accord mama ana tokokoma place wana mama ana et après ntango moko boye toyokaki c'est-à-dire komoto na makambo ya Karine ezalaki lisusu te na makambo ya Karine mama ana ezalaki lisusu te ezalaki nde ya nini absence wana ya kombo na yo na makambo ya Karine ezalaki ntango makambo ya ntango mamanike eyaka mama ana kombo na yo mpe elimwaka na makambo ya Karine. Yoka merci beaucoup merci la question vraie question oyoka ebandeli ya makambo nalandaka bemission ebele ndenge bazokoselanga makambo na bato bazointervenir bazokosa bazobosana émission oyo ebandaki guerre epai ya mama fashion mpo naza kokota mpa na bino baye kotingela ngai mwana moko aza korespecte nga mingi Nicole mwana wana Nicole tozala jamais na problème nayebi moto aintoxika Nicole te akota na life ya mama fashion eloko ebanda makambo ebanda yango Nicole akoti na émission ya mama fashion abandi oloba bamama moko baye kolukaka succès bamama moko bazokokendekende soki nini nyonso koluka bayebana ebona boye daye Karine akoya koloba yo okosala lisusu na nini ngapi na ye epai na bino kofasi na Rose Bombo naye korepondre Nicole na bi Nicole ozokota na nzela na nga bima oza mwana oza na bana na yo baza mike bima na nzela na nga koluka te malere yela yo koluka yango te mpo na miyebi ntango nasengaka nzambe afrapaka nakebisi Nicole eloko wana yango mutu ememela ngai guerre na Karine eloko oyo naye kozonga ntango Nicole aboyi kokota na émission Mère Fashion akomi kobangabanga bato bazosala bémission mama mobimba aya koloba na mwana boye ebona boye naye kozonga na émission Rose Bombo na se retire émission eza pa na bino na bi Nicole oza mwana na nga jamais na boko kosala yo mabe to nasala bana na yo mabe bana na yo baza bakoko na nga alors soki nalobaki yo maloba oyo nalobaki na kanda je retire la parole oyo wana moto akosala bana no mabe baza te nzambe azoyokanga nalobaki yango bato baza mayele bazoyoka masolo nazopeta bazozongisa filme na bango na nsima nasukaki wana apres namoni na ngambo mama fashion déstabilisation ekomosalema déstabilisation nalobi mama fashion azobosana bolamu likolo kaka nake kosala baémission pa ya Rose Bombo yango tokomi na makambo boye kese elongwa kese esala boye ale amotive bato na ye bapesanga mbongo te bakontribue mpa na ngai te ale ye azongeli kozwa mbongo ya bachinois tala niveau nandimaki teke mama fashion aza na motema ya double face nandimaki yango te ntango naye kocomprendre ye
heureusement naza moto ya 6e sens ntango naye kocomprendre bagene na ye nde nayaki koboya mama fashion nayebi te na kotravaille na ye te na boyi tokoti conférence na bakari problème ni nga bina boyi kotravaille na mama fashion nga moko mpe nakoki kotravaille na ndenge na nga nakokutwa ye bapeti na ngai oyo bashene barose bonbon nakokutwa bapeti ya 100% bakopesa yo mbongo malembe tokosa sortir me ngai nakotravaille lisusu na mama fashion te na boyi plasi natikaki mama fashion yango wana nakomotravaille na ngai moko indépendante. Oui, maman Anna, oui, on a te comprendre. C'est-à-dire que nous avons une question, on va comprendre bien. C'est-à-dire, cause il y a séparation, c'est-à-dire cause il y a séparation à l'époque. Voilà. Na Karine Mokonzi, parce que au lit moi qui n'a pas live, Karine Rose à la souté. N'a pas live. Voilà, cause il y a. Voilà, merci. Bonne question. Au lit moi qui t'a mouru. Merci. Merci, bonne question. Bon, à partir il y a l'œuf, il y a maman. Fashion. Il y a Nicole. Il y a Nicole, à partir de ma émission, il y a Nicole. Nde place sikoyo, Karine a zoli la position, il y a pour démarrer, à ça l'émission, comment préparer à Koloba pour démarrer. Maman Fashion a ça témoin, ceux qui sont sincères, bah yebi départ naga et yawana. Papa Matondo, ceux qui sont sincères, ayebi problème oyo, parce que Papa Matondo a kotaka live, a lobby. Botika bopekisa Karine asala life oyo te bopekisa Papa Matondo alobaki parce que akomaki koyoka nde nazaki koloba na ye ke ngai kala mingi te nazokende ozomona démission ezosala papa ya mama fashion Papa Matondo bozomona aloba eloko te mais na kama lelo Papa Matondo akoma kovandelanga kobomanga lokola neti atumbanga na mutalaka mais problème eza te boyoka départ nanga na kati ya la Chine. Voilà. Olongo la ni. Karine aye kosala émission spéciale on a koloba na ba chinois. Ngana yebaki aye ko bombarder nga, je savais. Nazaki pe oselango. Papa Matondo pe ayebi yango. Ayebi ke Karine a ko démarrer. Ndenga ko démarrer maman oya ko supporter amusu. Parce que na sina supporter di trop. Kofinga nazo yeba te kofinga na bakofinga ya jalousie ya nini ntile na comprendre kango te po nini po bana bapesaki ngai village la Chine bango batu bamatisaki la Chine mi ya tembo ekopesa kombo ekobomanga lisusu moto abomisa ngai mi ya tembo na kombo apesaka yo na kombo apesaki nga kaka ya mama di mama yango nde eboma ngai balobi Karine batu bazali kobenga mama fashion zotinda ba audio epa ya Karine batu soki ayebisi bango bosala ba audio bopesa nga natindela Karine batu bazosala ba audio Karine kemba na mama Ana ifo longola ye azolinga azwa succès na yo azolinga botola yo succès tala ndenge akomi na place azolinga bibimisa kunda yo nzoba kututinga nazosala masolo wana sans arrière-pensée sans bénéfice sans intérêt. Non, on a Karine a une émission, plus on est sur ton fan, on a ton bande au tal. La journée, si ma mouké, aye ko bela ngamu comme sur la conférence, abi na maman, ana continue na maman il fait ma tour. Boni ni yo za ko sala émission moko bo na Rose Bombo, ya bandi live, batu bazoko ma conférence kata Karine bandi live. Mama ifeti Matondo azaki soki kokoma soki na lizo kito bazako kokoma soki nini wana Karine abenganga na life wasambisanga na tongo na kotisi mama ifeti Matondo ngana lobi Karine lizo kito aza fanatique mama ifeti aza fani na yo ngana aza fani na yo ayebisi nga audio ya mama moko atindelaki ye Kebo yoka, maman va lobi, Karine keba na mama Ana na mama Ifeti Matondo. Bengana bango bazolinga batia yo, bazolinga badindisa yo. Faut longola bango na la Chine baza mifiti.
ngana lobi Karine omoni kaka ndenge nayoki audio wana mama Yvette azalaki na line na ligne na conférence ngabi omoni mama oyo ye mutu akoremplace ngana na Chine. Ah bon. Po amona musala ngana sala na kati ya la Chine eza lipa na nguba te ngana détruire yo na sasi nini ngana tuna bami ya tembo bayebi verité ya masolo oyo Karine sono na mi ya tembo na papa Ifemi bakoexplike yo guerre ya ngana mama fashion très bien lokola mama fashion très bien lokola oyoki audio oyo Karine bengelanga mama oyo akota na live apesa biso proof ke biso tozolinga to destabiliser yo soki apesi proof te mama Yvette yo lelo ngano tozobima na Chine ozokanga na bandi oganga Karine atiki biso na ligne Karine akei tozela babengisa biso lisusu po bakotisa biso na référence na mama wana atindaki audio ti lelo namona mama wana susu te riatika na ye aya kosala live spécial po atumba nga tala niveau po atumba ngai abandi ye mama mobimba koganga oya okatana na musisa mwana muke lokola mwana mosango komonela oya Belgique wa Nicole yo mama oya koloka bana akoti na mi ya tembo akupoli mi ya tembo akoti epai ya papa Matondo mutaye kobebisa mutaye kobakolakisa kofinga bato papa Matondo ebona boye aloba oyo akoki koloba eza na chez Mokonzi émission wana eza na chez Mokonzi mukolo asalaki kaka émission wana mukolo ngana bimaki la Chine avana bima la Chine na benga papa papa Efemi Kisekedi na lobi papa avana benga papa Efemi na benga mama Jackie soki aza sincère mama Jackie ata lelo mama Jackie awangani mais un jour akoloba na lobi mama Jackie na bimi la Chine omona émission Karine asalaki abi mama nayebaki azalaki na témoin mama ya Belgique wana bazalaki na matanga mama Jackie na bosani nkombo na ye oyo azalaki mwasi ya misise ya wenge muzika nani Salamama Salamama we Salamama azalaki témoin ntango na bengi mama Jackie nazosolola na mama Jackie awoti fois mama Salamama kuta lobi mama ana pardon bongo benga nsima mama Jackie akendotika nga nde na ye kokata na ye kobenga papa Efemi nazoloba sincère loba mama nabengi papa Efemi nabi papa olandi life Karine asali abi mama nalandi te nazalaki na musala ngabi voilà landa life wana omoni lelo nga na bimi na kati ya la Chine papa abati na nkombo ya Nzambe aloba eloko te alobi kaka merci mama esili place nakendeki yango wana nakenda mpo na Nyeki te nakenda mpo na Kalongo te nakenda mpo na Sara te ti bazoloba nga na finansaka Sara nga na finansaka Sara Mama Anna voilà Anna en tout cas la ligne va comprendre vraiment très bien bande côté là va j'aime la vidéo j'espère que vous allez ba popcorn parce que ça dit makambo truc ma c'est très important Mama Anna olobi cause ya départ na yo cause ya départ na olobi ba yoki mais Mama Anna na monoko ya ba chinois ça dit kombo na yo etikala toujours kotanga na sens que Mama Anna na bandeli tout bien le rôle Nzambe ya pambola yo oza na mwa mosolo na yo Mama Anna okoma derrière batu nyonso o babundisaka Karine Mokonzi ezala ta mwana 2 ans okanisa Karine Mama Anna okena sima na ye Mama Anna tokena ngo point par point malembe il paraît que Mama Anna opesa ba charge ya Karine mbongo na kin po batika kolobela kombo ya Karine Nzambe azoyokanga na baleni lelo na yebe eloko te Nzambe apambolaka ngai parce que naza na mayele ya mbongo soko oza na mayele ya mbongo tata oza na mbongo soko oza na mayele ya mbongo te mbongo ekozanga te
eza likambo ya koyeba gestion naza kobeta sete na likambo fo boyeba ka gestion kogestione mbongo mbongo yo fo dominaka mbongo kodomine yo te naza koloba ngo chaque fois na la Chine ezalaki conseil principal na ngai mpo nayebi valer ya mbongo ngai nzambe azoyoka nga bana wana Kinshasa natikala kosolola na bango te première fois namonaki Fenech aleyaka banda kosala soki bemeso afinga nga nake na nzela mama Jackie totrouve Fenech togangeli ye tolingami aye kokangisa ye aye koleka na chez 4G asalaki émission na 4G adefendre alobi aya kofinga bamama te bafinansie lisusu Gemima afinga ngai Gemima alobi te ngai nakofinga na nga bamama te eloko Gemima aloba etika ngai nde naye kobenga la baleine ngai la baleine pesa ngai nimero Gemima natindele quelque chose défense oyo asali apesi bamama lokuma alobi afingaka bamama te ifo napesa ye quelque chose aye kopesa na kombo Gemima Gemima afandaka boye nazwa mbongo natindela ye nde elekela ye nde nazwaki connaissance na Gemima na biloko losalelaka Karine d'émission continue nakomaki kosupporte Gemima nakomaki kosupporte Fenech ya des fois nasini bato misatu wana baoyo misusu wana naboyaki contact na bango mpo bango bandimaki bafinga ngai na mwana mwasi oyo adongwa azalaka mwasi ya ndeko na ye nani oyo oyo afingaka ngai na mama fashion nambosani nkombo na ye mwana mwasi moko boye azalaki mpe na 100% azalaki mpe na 100% batinda ye afinga ngai ok oya Kinshasa voilà komone mpe oya Kinshasa voilà komone kimi voilà komone kimi voilà c'est-à-dire avant tozonga nao na makambo oyo ya baku okoma kosala Karine Mokonzi lelo oyo mama Ana soki tozongi moke nsima bato bakoki koretenir ke mama Ana okabwana na Karine par rapport ya life wana asalaka na ndenge c'est-à-dire azoka part ya Nicole pendant que Nicole amakaka au respect donc on se sentait oza na manque ya considération dans la Chine donc bato baretenir bongo yango wana cause ya séparation na Karine yango wana vrai parce que malgré Nicole mais bapropos na ye bapropos oyo azalaki kodécline ngai naacceptaki yango te bapropos c'était les propos ok voilà bapropos yango wana bato baretenir mpena cause ya séparation na yo na Karine eza nango makambo ya niki te ndenge bato bakoma kointerprete non loin de là ngangu nabima avant ngangu nabimaka avant na baza mama Monique de Suisse ayebi mpo aza kobenga nga aza kobondela nga nalobi nakozonga te mama Monique de Suisse aza témoin soki aza sincère akotémoine un jour voilà babenga nga me na refusa naza susu na bamama ya kati babenga nga babondela nga na boya nabi mama nafingami mingi mokolo mosusu kutu mama Pauline Chako alobi na émission abi mama Ana Pema afingami mingi mama wana na kati ya la Chine mutu afingami lokola mama wana aza te seke mama Pauline Chako mutu azwaki mo ya koloba siko Karine azalaki influence na bamama na ye oyo ya yebi oyo basipotaka oyo tozalaki na bango guerre na periode ya Nicole elekaki mpe na émission na yo oyo todiskutaki na bamama na bamama Kamini Mwamba na life ya chez Mokonzi oyo bakotaki mpe mama fashion balobi nga mpe na ye na chaîne na bino na lobi guerre wana yango efinançaki Karine adenga asalela nga émission akukula nga yango na ngai nalokola nalingaka buzoba te naza mama ya buzoba te naacceptaka buzoba te yango mo nasipotaki te nakendaki ozomona kosi yango wana soki lelo NK yoka nakota na profondir ya masolo oyo soki lelo NK officiel abwakaka ngai paseke mwana wana ntango nazalaki kosala baganyati na kati ya la Chine mwana wana aza kokontribue makasi ntango nazoluka mbongo ya kosalela Karine mpo na mbetu
mwana wana contribuer makasi siko ntango nga na ke na nga asali chaîne na ye kosala masolo na ye azobwaka na ye ngai po reconnaissance aza reconnaissante mais aza mwana moko Maman Anna, pour la compléter question par rapport au sujet à NK et puis à Bandobonoko, mais Maman Anna, les Chinois peuvent reprocher d'ailleurs Maman Anna, vous êtes toujours derrière, comme on a eu autant à Maratounou dans Monoko, il y a pas tout nous sommes dans les Kobundi Sakarine. Avant de comme on a toujours aux derrière, bateau dans les Kobundi Sakarine. On a pensé à les Chinois, que Maman Anna va toujours dans Simawana. Bafinga Karina ouest une émission oyo kaboye comme Maman Anna c'est kaza derrière mais ennemi nyonso ya Karine lelo non ezali force nanga nazalaki nango yango moni eza lokola genre soki mutu asali pe loko na ye alingi mama na pe aya kosupporter peut-être ça ozo comprendre po bayebi ke mama asalaka masolo tokwaka ye ta mosusu mpe yaka koya mpe kosala nini bamasolo kote oyo peut-être ça nalobi peut-être mais un cas aza mwana oyo abali mondele bana na ye baza couleur na nga eloko wana susu eklosaka nga makasi ozomona eklosaka nga makasi mais nasalaka te nasolaka na un cas non ye moko abokaka nga na plaisir na ye nakoko stope ete na stopa ye mbala bonabi un cas ndoko ozobwaka nga bakokanisa nga na tindaka yo abi même rien naza libre bato nyonso babwakaka nga nga moko lere moko eledelaka nga mokolo mosusu feti kalombo azosala live na ye oyo bato kari na finga bazokoma na bakomatere afinga mpe mama ana ifeti azotanga na ye kaka kotanga atangi kaka kombo na nga ekomi nga mokuna te kofuta ye mbongo adestabilize kari Maman Anna actuellement aux en à Londres et aux en à Kin parce que c'est là bas chinois ça dit dire d'abord ça que aux en à Kin au petit fait kalombo mbongo pour à combattre Karine Maman Anna non so la boy aux en à Kin ça aux en à Londres naza na London City zone rouge zone à makasi mais yo ba dit que aux en à Kin au petit fait kalombo mbongo pour la fête a démarré Karine à combattre batuna ifeti kalombo soki amoni nga na Kinshasa oyebi mbula nga na kenda Kinshasa l'année 2003 na l'année 2003 nga namona Kinshasa na ntango ya mobutu aza na exil apart wana namona su Kinshasa te place namonaki bandoki baza place namonaki mpenza bato baza oyo bazoboma nga bango nde babomeli Karine masolo ngai te yango moni nga nabengaki mi ya tembo mpo mi ya tembo azala témoin na ngai ke naza wapi nabi mi ya tembo émission ezosalama na chez mokonzi bazofinga nga mwana wana Suzuki alobi ke nga naza na Kinshasa nakepesa iveti makalombo mbongo mi ya tembo alobi ok mama kata na kati mpo mi ya tembo asala lokola abenga ngai yeba soki naza na mboka nini abengi nga aswinga London City zone rouge abina nga mama vanda nga mi ya tembo oyebi ke yo mutu opekisaka naloba oyebi nayebi mere ngabi eske osoyoka fwa na nga na balife nazodefendre nakangi elamba na monoko alobi jamais mere ngabi ok mais lelo oyo ezoloba nini nasala intervention epai ya Sara nasala intervention epai ya NK okangaka zolo nakangaka zolo nzoka mama zolo azala depuis kala nga nayebi azalaka mutu ya marino mama zolo wana existaka azalaki mutu ya marino biso toza kolanda ye na bamama wana nyonso lelo bakoma kosala bemission toza kolanda bango mpo ya marino sikoyo ekomaki mama zolo ekomaki nga nakangi elamba na monoko mokolo nayoka mama Greta azoloba na life mama fashion alobi mama anakangi naloba nzambe na nga oza wapi nabi nzambe oza wapi obundelaka bitumba oyo naza innocente mpo tuna Sara soki nga nasi nakota na life ya Sara nake defendre nga nasala emission mpo ya Sara mama fashion akota na Mama Anna, atokota na live to benga pa ya Sara te. Kongo no betanga mingi na makambo ya Sara to lozalaka derrière Sara to la série
azalaka ofure omone na makambo ya niki bazokundana Karine. Voilà. Ata na privé opesa Sarah mbongo te mpona adétruire Karine. Zala sincère. Tuna Sarah. Batuna ifala babenga Sarah batu Sarah tanga batu nyonso basutena ye. Tanga bimi prison. Sarah tanga mutu nyonso asiporta ye. Eza clair bandeko na ngai. Mena kama na babalola yango ke ngai na financer Sarah. Sarah tanga mutu nyonso alongola mutu. Est-ce que kombo nanga Sarah tanga? Sarah tanga kombo nanga. Sarah mana pese mbongo Sarah tanga ngate. Sarah wa. Sarah tanga zo sala masolo zo benga la Chine. Bage lokota hakuna. Poso komona ngana indisa Sarah tola. Ngana saki kokota na misa Sarah tola. Meba sino baza kokota na misa Sarah tola. Poso ko supporter kuna na masolo na za ko beta. Mama fashion ye moko. Asa kota ba Sarah ke do koloba. Sarah aya na indisa mama fashion. Sarah beta e 12. Alekisa le. Ayo kota na dernière minute. Po yebi na ye kuna masolo ni nango ba kutuna ye. Ba keso malonge zake. Ba kutuna ni. Siko baluka ni ngana supporter Sarah. Ngana yeki ka supporter Karine. Tango simbite. Je m'en bats le couille. Na kenanga. Ese kere nanga pombo nanga pembo e fanda kimia. C'est ça mon problème. Vraiment. Ese mo nanga tena gaspiller mo pour rien du tout. Non. Ce qui m'a enseigné ça na problème. Net je ni masoka komeli nga mama. Soutenir ngana na problème manda. Na tindeli mbo mabeza. Mena fa nanga kaka ko ba sala makamna mama na ko kota akota na pia ba bongo non. Comme des abongotés. Moi, on avait du mal à la Chine, c'est tout, un point entré. N'a qu'à lire robinet, c'est tout. Voilà. N'a qu'à lire robinet, nanga. Moi, on a qu'à lire robinet. Voilà. Maman Anna, les lots, tolali, tolamuki, tout le monde, c'est-à-dire, Ndekonabi, so Karine, a sali live, pour annoncer retour na yo, Maman Anna, azongi na la Chine. Bazo benga baza ko intervenir et après voilà tout le monde va live et landani et belé à maman Anna zongité à maman Anna zongi à Poutine zongi à zongité mais maman Anna Karine a fait live à l'objet yo zongi na la Chine c'est que peut-être ça dit moi contact mo salamaki alors bandeko ça dit que ça n'a même pas yo comment na yo moko o benga ki Karine pour bongisa to Karine a benga ki yo pour et permettre ya ça la live wana ko ndenge nini. Merci qu'on fasse bonne question. Merci. Et là, il faut que tu aies la live. Et ça, il y a un problème. On a pas la tina kenda, ba finga angai na kota kate na lobakate parce que mi ate mo apedi saka. Maman Claire apedi sanga. Maman Claire aza na France a apedi sanga. Maman Bibishi Makoko a apedi sanga. Maman Monique d'Angola a apedi sanga. Jango moninga na zaki kolobati. Mais là, il y a les lots et révolter la macasse. Na nini? Jango mona lodi qu'on fasse faut na répondre. La base et ça les lots mukola suka. Oh ngana lobby et puis na kosera na mutunyo sa tika kombo na ngai tranquille. Bon là danga les lots très bien. OK. Toujours kayo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là où memi ngana suka tango balobi ngana pesi Yvette Kalongo mbongo a détruit Karine. Mais mission zo sala na bozo mona mais fashion bazo sala de mission papa Matondo azo sala mission na masolo ya mensonge na masolo ya lokuta na ko mona bato bele bakota ka prison baza ba innocent baza ba innocente na yako ndimango à partir na ngai ndenge bazo boma ngai na likambo ngana yebite na likambo ngana salité ba cause va inventé tel niveau de sorcellerie les internet pour yoka niveau de sorcellerie na fali na zola de mission banana bazo sala ke ko futa Yvette Kalongo 1500 mama ishika bebe kutatia kiso ki 10000 na titre na ye mama ana futi 10000 na Yvette Kalongo na nzambe na ngai nzambe na yebelo na koko sala sute na zo senga justice na yo nzambe faut sala la justice too much trop c'est trop Seigneur nzambe osawa na beleli nzambe na yebisi mama Bibishi Makoko na lembi siko peza na ko prier nzamba
asala ngai grâce nakoti mabondeli avant nakota mabondeli nabengi papa Francis Miatemo nazoloba ngo sincèrement oui nabengi papa Francis Miatemo nabi papa ozolanda émission ezoleka na chez mokonzi bazofinganga naza pour rien balobi naza na Kinshasa na wuti kofuta Yvette Kalombo Mbongo et puis Karine azofinga ngai Karine azoloba akopiblie ngai na Caleçon akopiblie photo na ngai natindela ye naza na Caleçon kadi mama Anna nalobi tina niveau nalobi Miatemo tala niveau Karine azoparvenir koloba akopiblie ngai na Caleçon devant tout le monde vraiment nasali ye nini omoni kande nazoloba boye kolela nage ezalaka bongo kolela ya pasi ya kati nalobi Miatemo nasali nini ozala epele Maman Anna pardon avant continuer na masolo bana kosolola na grand frère propre Francis Miatemo papa na Lydia voilà Maman Anna mais na ba titre pe émission tout le monde Karine alobi a publier mutakala ya Maman Anna voilà Maman Anna sikopona Karine comme na niveau ya koloba ndengo wana soki alobaki ndengo wana ya solo est-ce que Maman Anna otindela ye photo na yo ya Caleçon pona azala na ngwa publier babandeko ba nalobi papa nanga eyobana na ndenge nini yaza mwana ekobana na ndenge nini natindela ye video na ngai po amona mama oyo atravayaka na ye azali boye natindela ye ntango aza pa ya Tigre mama fashion kutu mutu atindelaki ye yango po le même video wana aza nango yango natindela mama fashion po amona nga live ozomona nde ntango tozosolola na ye ntango azalaki pa ya Afilora nayebisa Karine azotindela yo video nango omona ngai Mama Anna ndenge nazali na esprit ya bien na esprit ya mama na mwana nandimaki teke un jour akoya kodetourne ngai boye nandimaki yango te siko eloko wana ntango nayokaki yango esalaki ngai shock nazwi shock yango nde nabengelaki Miatemo a partir ya émission wana Miatemo alobi na ngai selanga 20 minutes atiki ngai na ligne aye kozongela ngai alobi na ngai mama c'est bon na kosolola na ye tokati na biso tovandi na biso pe calme eloko moko pe te eloko moko pe te dans ma surprise lobby yesterday bangle balobi yesterday namona telefone ezobenganga na ba 11h nzambe na lola aza likolo natie nzambe na lola témoin toyebaka mutu akosukisa makambo nyonso mutu ya mokili te nakolelela mutu ya mokili te nakolelaka nkolo Yesu Masiya na 11h telefone yango ezolela nga en pleine dodo en pleine sommeil profond natali nayabi presque mame nazoloba te nafani nye po numero nayebi na nga yango te nakobimisa foi na nga te ntango telefone ezolela bongo nga nakomi kointercede na kati na ngai nayoka alo mama Anna na répondre te nayoki Karine alobi ke mama baya ayambi me azoloba na ye eloko te Karine soki aza sincère ayebi makambo nga nazoloba naye koyoka mama Charlotte alobi mama Anna nde naye koyoka pasi na motema etanke mama na respect oyo nga naza nango nalobi oui mama ça va nabi mama ça ne va pas trop c'est trop mama nalembi mama nazofingama mama Charlotte alobi limbisanga mama limbisa biso mama limbisa ngai
mama limbisa mwana na yo Karine, mama limbisa. Tango nazo solola na mama Charlotte, nga nayebi kaka toza na mama Charlotte, naza na ye moko Karine, nzoka nde conférence ezalaki deja. Batemoin bazali, makambo nazoloba, batemoin bazali me na kotanga bango te. Na kotanga bango te, po na respect na bango. Loko ba respectaka nga, kape na respectaka bango. Alors, nayoki mama Charlotte, bolimbisi mama, naza chrétien, nabi mama, oza na génération na ngai, oza moninga na ngai, mama Charlotte, nayoki bolimbisi na yo. Mama Charlotte, est-ce ondimi ngai? Nakende Kinshasa, nakende kofuta mutu mbongo, po adetruire Karine. Est-ce oyebi eloko ekozongela ngai na bana na nga? Est-ce que nakoko kosala eloko aboyi? Lelo mama Charlotte nandimi ke nzambe ayokaka. Nabi mama Charlotte, naza kosenga justice ya nzambe. Nazaki kosenga justice ya nzambe. Kobenga na yo beninga, nde na yo komona monene na nzambe. Parce que yo za mosali na nzambe, obeninga ipamba te seke osentir que je suis innocente. Na y répondre mama Charlotte bongo. Mama Charlotte, esika ozali mama, oyeli makambo na zoloba elekaki nga na yo bongo. Naza na intérêt ya kokosela mama bato makambo te, naza pe na intérêt ya kokosela Karine makambo te, naza pe na intérêt na luka soki eloko nini te. Okay. Na defendaki innocence na ngai epai ya mama Charlotte. Nalobi nakoki kosala yango te. Bazokosela nga makambo epai ya Sara, bazokosela nga makambo epai ya Elika, bazokosela nga siko makambo epai ya Ifeti Kalombo. Ifeti Kalombo amoni nga na Kinshasa te. Nabenga ye naloba nga kopesa mbongo. Nasali yango pe te. Mbela kama histoire fondée ewuteli wapi nayebi te. Nde siko Karine na ye kozwa parole, abandi koexplike, onga na yokaki boyo ye falo defendre bonanga Karine. Na lere wana, olinga koyoka nga te, parce que ozalaki na kote moko bozo ozwaki pari. Na monaki ntina moko te, parce que ozoyoka bemission ezosalema, oluka obenga te tosolola calmement, tobenga bami ya tembo na FMI, bayebi trouble oyo esika ebanda. Tuna ta bango. Namona action moko te, namona défense moko te. Siko nyonso nga na kufeli parce que na soutena bami ya tembo, na kendeki na ngambo ya bami ya tembo, na ke ko soutenir makambo na bango, yango nga na zwiki limiti oyo. Yango ngai na basali ngai pona koma ki mutaba mi ya tembo. Donc c'est ça. Voilà, pardon, tout on va continuer à. Donc, si on comprend bien maman Anna, et pour ceux qui ça dit bandorobo na maman Anna très bien. Tout ça nous si maman moké. Donc, parmi les problèmes où ça que maman Anna doit c'est-à-dire parmi ma cambo ça que maman Anna a des problèmes na kati à la Chine, et ça là qui pour aux alaki na c'est-à-dire na part ya ba mi à tembo, donc na part ya ba na membre, mingi le ba na membre. Parce que je me souviens à l'époque, guerre des alaki makasi entre ba na membre na ba maman autorité. Alors maman to atanga imorope ba tchaka ngai pe na sayi na part ya bana membre qui naza kota bana membre ça combien ça là qui belé naza ko souvenir na très bien. Donc au koela makambu mingi na kati ya la Chine ba combattre yo mingi pose la na part ya bana membre za ko sola bien na mon grand frère propre que j'aime beaucoup Francis Miatemo donc za ko sola bien na bango na ba FMI na bana membre ya ngo ba autorité ba combattre kayo. Donc c'est un peu ça, tu dois comprendre bien. Ongana yebi kaka pona zonga kingambo ba mi ya tembo. Ah ok. Voilà. Ok, voilà. Pona zonga kingambo ba mi ya tembo, to komo travailler na bango, yango wana nde itumbalanga e bandaki wana. Ok. Voilà. Voilà. Voilà, on comprend bien. Alors, on a zalaki contre ba mi ya tembo. Oui. Na zalaki na kimia. Ok. Mais quand on a ke côté ba mi ya tembo, e kombeli ngai singana laka, o ba kongo baloba singana laka. Donc singana mungongo. Donc on a mon gabi pardon fona bima, fona bima. D'accord. Maman émission on a dit ko salema yango wana. Voilà. Voilà. Maman Anna, to zongi siko na makambu ya lelo. Maman Anna o répondre biso bien te kotoyo. Karine asali live alobi yo zongi. Tango bosolo laki, boyoka naki ke yo zongi na la Chine.
yango akendaki c'est-à-dire après réunion akei asala live mpona annoncer na bato na ye ke yo ozongi to te. nakoloba boye mama Charlotte aza témoin oculaire mama na ye moko témoin oculaire mama na ye moko nga naseptaki pardon ya mama Charlotte naseptaki susu pardon ya Karine Mokonzi etanke mama etanke te mpona zonga na kati ya la Chine avant kutu makambo oyo ebima nazonga na la Chine mama mama Jackie avant akende Kinshasa nazongi nsima abengaka nga abinanga ana mama ana biso todeside fo zonga na la Chine kabi te mama Jackie naza desu mpo na yo bazofinga ngai okoko kota ta odefendre ngai te mama Jackie onga natalaka bemission te ebona boye tolobani na ye oyo tokokai kolobana ngai nalobi ngai soki nayaki na la Chine mpona détruire problème ezali te me nga nakozongaka lisusu na la Chine te kende voyage malamu bon voyage et bon retour. Karine même akota na life wana awo mama ana yo lobaki opebenga na bi Karine yo ozofinga nga Karine yo ozofinga nga na bemission oh mama neza yo tenga bi Karine yo ozofinga nga mama na Angleterre wana ya nini soki ya kizengi soki ya nini na yoka yo na emission ozofinga nga Karine yo ozofinga nga Karine atika telefone akenda atikeli nga mama Jackie tokata na mama Jackie tosukaki wana na ndeyo bayaki kobenga ngai lobi na 11h na sali na numero mama Charlotte mpona yebaki numero wana te yango na yambaki mpona Karine na bloka Karine depuis asala émission na ye wana oyo afingaka nga na blokaka ye le même jour na blokaka etili ozomona yango lokola azalaki kokoka kozwanga te yango babenga ye nga na telefone ya mama na ye mama abengi nga po asienga nga pardon nalimbisa ye nalimbisa Karine nabi mama na nkombo na yo nalimbisi me bato nyonso bafini nga nakoki kobosana yango te nakoki kobosana te mpo naza innocente bazosalir ngai na makambo oyo ngai nayebi te je regrette beaucoup me mama naza mama oyo avandi 20 ans na sainteté na fidélité yango na saint esprit atravayaka na kati na nga makasi babundisi nga bakoki nga te basali bemission ndenge nyonso basaliri nga me natosaki bato bapekisaki nga navandaki na kimia mpo na sainteté ozomona ngo ntango nalelaka nzambe asalaka omoniki ndoki oyo bazobenganga mpo bazoluka nga na butu bazomona nga te mpo bazoluka nga bazomona nga te yango bazomona nga ndoki vraiment alors nakosenga naza nakoloba naza na kati ya groupe moko te batika kombo na ngai nga naza star te nga naza na YouTube te bosala bemission bokotisa bambongo na bino na masolo na bino na bakombo na bino nga na bopesaka bato makambo te bobengaka na kombo na ngai bofikaka na kombo na ngai mpo bozwaka bavi na ba YouTube na bino bostope na kombo na nga naza star naza nakoloba naza na kati ya groupe moko te batika kombo na ngai nga naza star te nga naza na YouTube te bosala bemission bokotisa bambongo na bino na masolo na bino na bakombo na bino nga na bopesaka bato makambo te bobengaka na kombo na ngai bofikaka na kombo na ngai mpo bozwaka bavi na ba YouTube na bino bostope na kombo na nga naza star te nazosenga beaucoup de respect na oyo nga nasali na kati ya la Chine un peu de respect un peu de reconnaissance ozala reconnaissante na oyo nga nasali ta na nga ekoki nakei oyo akoya sikoyo bobetaki tolo te akende tolingi ye te me boremplace mama ana mosusu asimaka solo eloko nga nalingi yango wana otikala mokombo na nga mpo nga naza na YouTube te soko bosalaki ba YouTube na bino mpo na kombo na nga ça me donne
Ça m'étonne. Makambo ngana yebi te bozo kinela ngango. Pourquoi? Bémission ezali wana. Po sala bémission, po finga batu, ndenge ngana zalaki ko finga. Po finga. Alors maman Anna. Na finga pona kari. Na finga na batu pona kari. Oh balobaki ke muko musako kama bakingo akata ni kingo. Na boy nanga, pona boy nanga na ko kata na kingo. Pona ko défendre mutu, oyo aza reconnaissant ke pa nanga ite. Non. Non. Donc, natikali koloba teke ngai na songi la Chine. Natikali koloba na nini wana te. Nalobi na za nzoto na ngeza malamu te. Otika ngana pe mana ko sala émission moko te. Na vandi na nga pour le moment na vandi na ngai. Eza elobela mukolo ta mutalobi avandi seke akoyi. Voilà. Wana ozoka kuna pona sala nini? Na ozoka sipona la Chine pona sala nini? Na mafinga nyonso bafininga. Baloba kolimbisa eza kobosana te. Kolimbisa eza kobosana te. Onyo suna fingani. Naza na famille munene na Belgique. Naza na famille munene na France. Naza na batu par-ci par-là. Moko kutu de la ucho benga obiranga ana. Yono za kopesa mbongo telebo. Tala niveau. Donc maman Anna. Tala niveau. Maman Anna. Donc lelo oyo par rapport à ce que nous lelo donc on doit regretter donc lelo donc on doit regretter na ndenge okotaka na la Chine to c'est-à-dire ndenge bino bozano na sengono eta na makambo vie ozalaki na o c'est-à-dire rêve otutenaki mwana yo et si que na ngo to regretter ya kozala na makambo ya internet takata la Chine. Nazo regretter mon makasi à 100%. Ah bon? À 100% na yebelo ko ni tindanga ngaki. Je regrette. Et bon, on continue Internet, on va respecter yo. Mais Internet, on continue pour salir. C'est ça, je regrette beaucoup. Et puis, et qu'on ne jamais la vie. Never, never, never. Alors, maman Anna, never. Maman Anna, ce qui vous a la sincère, au fond, on a mon thème, c'est-à-dire, on peut sa message, pas ya. Bon, azaka mwana na yo parce que na âge azala âge mwana bana na yo. Opesa message et pas ya mwana no Karine Mokonzi pona kutwa lelo ekozala nini? Pona kutwa lelo na osenga vraiment Karine, vraiment au décevoir nga makasi Karine. Nandimaki te que okoko balola masolo na niveau oyo baloli eloko salinga choc yango wana. Entre-temps, ngai to sololaki ndenge wana te, oyebi ke mama mutabengaki ngai bozalaki na ye na yo. Ndenge bobengaki ngai. Me kokamwa obaloli masolo, olobi ke mama na bengi ngai azolela, toleli. Kana mama Anna alobi na nga kaka fona zonga na la Chine. Karine. Ngai peza na bengaki opona ye bisoke na zonga na la Chine ngai. Place nazali dessus Karine yango oyo. Place nazali dessus. Alors na bangi internet. Elonga na koloba naza na problème na ote Karine na kosenga na yo opekisa batu na yo o bafinga kanga pona respect ya mama Charlotte oyo nga na respectaki ya kondima telefone na ye yo posa na respect wana ya kozongisela nga même respect oyo batu na yo bazofinga nga meka kostope yango eloko nasengi kaka na yo yango nasengi na nga yo ebele te nasengi yo bamilio te nasengi yo succès te na préféré kutu nakundama ke nazala na succès ya salite boye yango wana nasengi na yo pekisa l'équipe na yo na kombo na nga basala émission babundela yo ngai te ngai naza porte malheur na yo te ngai nayaki na soutenir yo moko saliri ngai yo moko bengani ngai osali biloko koka kosala oza consciente Karine oza mwana moke te oza consciente biloko oyo osali nga naza mama oyo naza mama ya 12 te
naza mama ya 12 te naza mama tazosenga beaucoup de respecte te ngai donc ntango ozomake nga boye Karine esali nga nga nabundeli yo na kati ya la Chine na nyonso nga nasali na kati ya la Chine Karine yo oye kopesa ngai bakado empoisonné oyo osali nga kado empoisonné mais nzambe aza nzambe ya mawa nakolela nzambe ya Jacob ya Isaac ya Moïse ya Joshua nakolelela bango bamemanga na justice ya nzambe nasengi défense ya mutu susu te nakobengaka susu mutu te nakobenga nimi ya tembo ni FMI nakobengaka mutu lisusu te na vi na nga nazosenga sikoyo justice ya nzambe esika ezomema biso sikoyo soki ngai nayebi likambo na bakizasio nyonso oyo bozosala ngai nzambe abomanga mais soki nayebi eloko te oyo ekoya eza monene nzambe moto ekosala monene nzambe ekoganga mpo natambolaka na sainteté natambolaka na fidélité natambolaka na vérité naza matesi te naza moyibi te natikali koyiba mbongo na Chine te mbongo nyonso ezalaki epai ya mama fashion mbongo naza kokongola na kote bami ya tembo bango bayeba esika mbongo wana ezala epuis mbongo wana esika ekenda bango bayebi nga na bima na mbongo te nayaki na soutenir ye nazwa bajeune nyonso to bazalaki na 100% natikala kotikela bango nini direction bamema star po biso tokoli tokomokee na biso yango naza koprepare nasalaki équipe nationale wana oyo ebimiselanga makambo ewo ngai nalingi nabotola Karine soki nini ezalaki intere na ye moko epuis naye korectifie susu likambo oyo nayoka mama moko akota pa papa Matondo alobi yango wana alobaki ke mbongo oyo na bandokombola moto asimba te oyebi pourkui nalobaki bongo parce que totravaillaki na caisse blanche tomonaki mbongo ndenge eza kobima